tozana japonais. Batatonnement ezalaka ya ba musicien musu musu koyemba kobeta mais soki tozana mutu azaki comme ba japonais azawana pona kolandela son eza mabete japonais qui to na mouvement to bosser ensemble Watanabe famille microbe ezati ndenga zawana akoza la pena intention mabete nda moni frère na yaza koto donc ngande nazawa na rabina na microbe na batute me ko tumbola ndenga ti so tumboli ngai wana le problème pona ko tiko te na tinga mayo ngaza bongo frère Nayo fait rigoler au bêta le 24. Tout le monde peut Didier Lacoste pour appeler de Gonayo, atelier peu moi libaya côté alors tous les deux au moins réaction Nayo par rapport à ça. Bon réaction nanga ezali que na problème oyo ya makambo bonsoir makambo na problème oyo ya bandeko to baninga ndenge ba obeta eza jour oyo bango baponaki po babeta neti nga etalinga neti na nini na bandili seke na slow motema na ngai sani balela e yango ezangi moto asokola ngo na mai ya bolingo na ye nzembo ke planer mamoko na refrain du coup ekomi dansante bébé soki abotami ya ebakane lokote mama melisa keli bele soki aleli un jour tout le monde a bossé na stade de Martyr to na stade du Ghana bato babetana bana 4 makolo te bana 4 maboko te o babetana bana 2 maboko 2 makolo lokolanga et la vision nanga na côte sa tête wana jour yango ezala pe jour yango ezali inchallah ouais. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. C'est Ibrahim Abdi, votre humble présentateur par rapport à l'actualité. Je reçois pour vous Kabose Boulendi, Yagotumba Yagompia, Sonaya Makasi, Oabandaro Bunda, depuis Wenge Musique à Maison Mère, Voiture sans moteur, jusqu'à aujourd'hui. Azao continue toujours Kobunda à faire à Dodo, lycée que Pesawana. Et toi, bon, on a plaisir parce qu'il y a l'actualité Kabose Boulembu, donc je l'aurai le plaisir à recevoir pour vous Kabose par rapport à l'actualité. Mais avant de commencer cette émission, Arnaud qui est derrière la caméra et puis le réalisateur de cette émission, je n'oublie pas Sims Essele, le réalisateur de cette émission, Sims Essele, le directeur technique, sans oublier Anel Kabafosset depuis Paris. Et la staff Nyosto Bazarana Bissou, Yaline Mwimba, l'honorable Gaïtan Koudiana Bossana Raté, Boss Ilunga Kala depuis Kolwezi, Osengagi ya Boulembu Kabose Ye Onazana Ye.
encore une fois, merci Nabino Nyos tout pour soutenir l'émission. Encore une fois, on a plaisir à Kabose Boulembu parce que Maramouya Osso les Ali. J'ai dit déjà bonjour Kabose Boulembu. Bonjour, bonjour mon frère. Bonne santé d'abord. Ouais, santé, ça va. Bon mouvement. Mouvement tranquille. Vous assurez un mouvement tranquille. Affaire Dodo Boni. Dodo en forme. Et ça, les temps déjà bientôt un an. C'est quoi ça son ya sikana titre liseke ouais ça rumba auto lancé rumba moko za na kat album autozo misa incarnation au titre album mes incarnation album mezo bima d'ici juillet awa et to lancé déjà premier titre na son titre na combo liseke oui déjà ils ont très bien. Pourquoi Kabose Boulembu bato belé ba otala yo surtout boss ilungaka kolwezi otala yo kuna pourquoi qui est derrière Kabose Boulembu parce que tout le monde récemment au Katsa Braza pour signer un bon contrat aux abonnés on a un contrat 6 ans na bandego ya Braza alors pourquoi tu as préféré lelo kolanda Kabose Boulembu pour que achayo maboko parce que auparavant ça Guillaume mais si tout le monde va bakoti marambongo ils a dit à quoi ba fruit au salagi yango le boti mbuma ou comment en fait na banzi na lobela likambo moi trop que ceux qui osana musala au salaka on croiser maboko te ngana adopter système momboye boulot na salaka na chemin nango esimba te na croiser maboko te na continuera kaka il y aura un jour il y aura un bon jour où yo porte ku fuma melangai alors parmi ba son abimisa ba premier son nga bimisa kala ba producteur bazala na pasagi tamboko boiza que non na bana ko exercer carrière sur le plan motel ba production voire même sur le plan scénique non scénique te voire même sur le plan basson ngai moko parce que na label nanga Kabes musique ouais Kabes musique. Kabes musique. Voilà. Donc on a la belle langue moko. Et du coup, quand on a sali son oyo, il y a liseke. Son on de moto, il faut qu'on les porte. OK. Jour quand on a bimisa son oyo. Na 4 jours à Pamba, na eu coup de fil, il y a Universal Music. Félicitations. Il y a un moment qui est Brazzaville, na signé un contrat. Mais c'est encore na madame Enji, oyazo manager artiste. Na bandi to signé contrat il y a 3 ans. Okay. Sur le plan d'album, de single, na bandoule, de concert. En bas concert en Afrique mobile Europe voilà, ou voilà. Partout, même à Wanakin. Donc ça fruit à travail et voilà. Voilà Kabose fruit à travail mais Kabose Boulembu lelo. Lycée que tout monde yango le na mona ngoku tu na ba trace déjà. C'est bon, tu vois, et là, on est dans mingi batu. C'est vrai que le bien la musique, mécène beaucoup parce que yomo le dit, yomo zalelo, uzagi la Kabes musique. Et bien nous nous préféré qu'on a un label, qu'on a une production. Pourquoi? Parce que yango senga faut aux appels en bon mais c'est comme ça man mbongo ya ko pitcher pe logo to izaka batunde bazo zala na sima ya Kabes musique. Do yo lingo nyorenga non na inoko te batonde ba otala biso non yo che question on est uti para bango ti on a question na bato alobi abatindo tuna nga soki sona za na lar do posa na label faut za na lar donc on est à faux débat pour ça la plateforme il y a label les athées faut za na lar faut za na lar tu ils ont sali plateforme na yo mais je pense pas que vous ben ouais mais ce que ça va son comment son dans la l'art baso bima comment baso bima na ba moyen ouais na ba moyen studio tournage à clip promotion faut en aller donc nos artistes oyo na sali ba na tiki ba empreinte na mboka nanga na zanali wa pouvoir sauter nos artistes connus, dans un patrimoine en Boka, na rosa la peine à sponsor dans l'ombre ou bas soutenir na rosa la peine à économie nanga on a le baron de TV ouais na zaka bossé bato ba ebité ni na sala rapport na bisabason na roya raté que noté na lar na compte boité na za tout simplement artiste bato ba ebelanga na chapeau wana
naza artiste on a ça basson oyo pembe na ngape naza pe na management na to tangela oyo na ji management asikatik kombo na ye madame Nji liboso manager azakite manager liboso manager oui azali azalaki na travailler pe ba deal mususu na ba bandeko mususu comme ba bienvenue makanga na travailler na bango et ce qu'on a travaillé na Universal Music voilà donc ils ont ramonté que aux anambongo lelo ka bosse au travail na Universal Music mais toko yeba lelo pour la musique ngo etambola ndeni en général surtout ya biso na kin awa musique etambola bien. Qu'est-ce qui prouve que la musique etambola bien? Ben ouais, ils etambola bien parce que ba talentueux basé belé na mboka artiste basé belé on va défendre couleur dans notre drapeau la musique à Congo libanda mboka parce qu'ils ont bien belé en succès ils ont profanté tout comme ngai bato ba Hollanda biso ba yebi que na musique na Congo a des artistes oyo ba ça la vérité musique à Congo musique ezobeta partout libanda mboka partout ba concert à minene ezobeta ma donc nous les tambola bien. Tout le monde a Kolwezi, plutôt na Lubumbashi, tout le monde a Zambie, côté Kuna. Apparemment, on a écoute côté Kuna. Ils ont dit quoi parce que côté Kuna des promos ça les marama kasito ils ont kaka pona ancien biloko beta na vieux de fois tout le monde a watika biso pe son nom. Non, nga écoute, naza chanteur na loba pour Afrique mobimba, Congo mobimba. Na beta Angola, na beta Brazza. Afrique centrale nde nanu na bandi yango te na bandi yango te mais nazwa libaku wana nazwa chance wana ya kokuta na ba producteur ya Afrique australe dans ba pays anglophones comme la Zambie, Malawi, Harare, Kenya na ba anglais wana ce qu'on a kuta na chance wana kende to vandi boye mona bina ba kenya ba benganga ba live nanga na sala aba kenya ba landango à partir ba live nanga on a beta na zulango ba retomber ya ba contrat nde to beta boye déjà Malawi e bengainga oh donc na fin juillet to zana Malawi ya opéra tarate hein et raté na onde atende donc nazo pina chanson nazo libaku wana ya kutana na ba ndeko na biso ya banglais vraiment peu à son âme général de Fao amembanga bamboka wana oyo lelo ngai pe na komi kolanda siko ko suivre likolo ya chemin wana na ligne na ye voilà système déjà ya mouvement les gana ndeni ga so beti moi ndule nde ba futa mito ezakama par mois ya rompia pe ça pe bana mai pe yo zo logo e baninde o logo e ba secret orchestre ba biso mo biso les gana orchestre non biso ba petit ba vivre na bango ba structuré tout monde ra bande comme bana ba car bazali na mouvement to lo baté que non on est appena jour to zo temps to ça les mission mon boye eux à la base na maramadi ça soit groupe voilà comment to futa ba musicien pour ce ba futa maraté ou bazouarare ne ba omona bango te ba ya rapport ba se retrouvera na moke oyo tozanango de bazana pe ba viara na bango pété voilà ba yebi leader na bango nga marchaka soki nazui na kabola na bango voilà lycée que ça a combien de pardon incarnation ça a combien de titres parce que tout le monde est déjà lycée que ouais est-ce que tu as dans combien de temps tu as lycée que tu savourer lycée que pardon incarnation ils en a 10 titres tous en a lycée que on a dédié mastananga junior lycée que Guatamaja Fula mastananga y compris na ba Covosta staff tourné za la kaka ton a fidèle André Mouyaya azana titre na 4 Placide Tissou pas na titre na 4 Mobia la Maïmbi na titre na 4 voter qui toka na titre na 4 donc mastananga pe Pichumbomboto de contrôle na de Kosmoko ko bana ba titre na 4 yango englobé 10 titres quoi mais on peut se mission au lycée que na no bimi et puis générique peut tout il y a Marie 45 ans d'âge
yango zobi makalate dans 2 semaines dans 2 semaines déjà tozo larguer dans la plateforme tout larguer ce que son pena dansante après les que bozis bazosco générique suivi ce album ouais. Mais tout le monde est générique au travail c'est vrai qu'on a un animateur toujours moi bah featuring ezali to ezara yo non bah featuring ezate non ça la featuring na misenanga chapier za wana featuring na misenanga mais tout le monde peut ndekono peut japonais à rejoindre le groupe japonais aza directeur artistique na biso ya wenge musique à maison mère tozala na et lelo to bosser na mouvement les longs demi travailler dans le mouvement. Maintenant boya comme artiste na boya te tozana japonais yekutu azala kana souci mouvement parce que mon inde to travailler boya toza artiste muta comment na arazati voilà moi ba tâtonnement ezalaka ya ba musicien musu musu koyemba kobeta mais ce qui tozana muto azaki comme ba japonais azana pona kolandela son ils ont m'abêté japonais qui ont tourné dans le mouvement tout bosser ensemble mais aux autres moi bah problème na frère na héritier parce que japonais a quand même héritier mais c'est vrai qu'il y a héritier basé sur ensemble mais il y a pas na yo ils ont dérangé tu dérangé peine de on a peu me souster mais autant que déjà comme héritier c'est mon frère bisonde tozana on a pas problème rien sans microbe sans microbe na otombola télé il y a un problème tu na ba mission presque voilà c'est vrai que va provoquer au père moko watanabe famille microbe ezati ndenga za wana akoza la pena intention mabeti nda moni frère na yaza koto donc ngande na zawa na rabina na microbe na batute me ko tumbola ndenga ti so tumboli ngai wana le problème pour na otiko te na otinga mayo baza bongo otinga mayo pour mama batu na kota raté na tala mamba batute donc naza na chemin na ngana na kwena ngana na bosser na kwena ngana mais autant la mamba batute mais récemment pe ba bio tu beta ou pelisa pe moi moto na ndegono moka wenge na otanga kombo parce que biso za bata veri Didier Lacoste parce que Didier Lacoste actually fait rigola frère na yo pe libaya apparemment yo se pena na ba na comportement ndeko mususu te ba luka pe attaquer plus ndeko no pe évoluer ensemble alors un petit mot par rapport à ça aussi parce que tout le monde a quand même frère na yo Didier Lacoste a préféré bêta le jour JOE faire rigoler bêta le 24 juin mais makambo no zo betalinga nani etalinga te ya mamna ngai te makambo wana zo lobana ngapene concerner nga neti na nini ngana rotage moto pour asalinga nini mais bon pas na libota moko est-ce que vous préférez botana ga libaya yo foloba bonga la tele moto libaya te yo te mais avis na yo quand même avis na ngai ma vie na ngai saleni lobati zala clair to ko zo pe avis na yo par rapport à ça est-ce que yo sepela yo zo beta mutu moko tshela yo libaya na dato yo ko préférer pe za ndeko bo type bobota pe papa moko ya bon bien zala clair au fait na comprendre question bien na bandele sous question na comprendre penate zana na clair na ye frère na yo faire rigoler au beta le 24 tout le monde peut Didier Lacoste pour azaper ndeko na yo atelier pe moi libaya côté wana alors tous les deux au moins réaction na yo par rapport à ça bon réaction na nga ezali que na problème oyo ya makambo bonsoir makambo na problème oyo ya bandeko to baninga ndenge ba obeta eza jour oyo bango baponaki po babeta neti nga etalinga neti na nini etalinga na lelo ta mutu déjà na grand boule oyo ache tantôt date na po abeta ndule soki moninga moso alingi po abetaka na même date wana nga na contredire te déjà na kokota na makambo wana te mpo mama etalinga te bonne chance na bato bakobeta na date wana nayebi ke baza baartiste ya mboka na nga basalaka boulot na bango bien que vive la musique congolaise et voilà donc mais vous avez appuyer quand même vous avez soutenir quand même
te nga na pouye te au soutenir peut faire et au soutenir un peu d'idée nazolo ba yango bien bonne chance na moto to obeta ndule na date wana allez-y comprendre na tozo lingolo bisanga ba makambo bona biga bino ba journaliste bozana mo makambo na bino moko boyi mamango yango yo yoza mutabilo wana ta kasango na oloba bonne chance na bandeko ba obeta jour wana. Bonne chance na bandeko bon, voilà. Mais tu vois quand même relation quand même na bandeko na surtout il y a maison mère notamment Ferregola, notamment Didier Lacoste, notamment Celo Scrap, notamment bandeko Msusu ba Serge Mabiala. Est-ce que relation est toujours en bon terme? To bandeko ba préférer peut-être que tal il s'appelle moi genre net bon ngana oloba na point wana baza ba frère na Evra na bango ensemble. Est-ce que vous entretenir une bonne relation? Tous en a problème. Basala yo appelle la dynastie. Ah, maramona le bela moi trop. Tenaïga tu es bâti. To le bela ta liseke. Liseke tu es big yango des en actualité. Voilà, yango mingi to le bela. Makambona le bela moi. Basala moi appelle te. To le kakasi. Na li to le kana. Makambona na lobango trop. Na lobango trop. Eza na plasté à l'instant donc nga na bandi kutu na kansaki ndongo ya mbinga boy to sula mamunda liseke yango pesa actualité voilà que bosse Boulembu to qui peut tourner européenne na ba musicien na yo likambo kamwa batu après combien de temps bandima été que bosse ya ko fréquenter pe pour tourner ba musicien mais oza ko annoncer yango lelo que bosse Boulembu a ozala na Europe na ba musicien na to lito confirmer yango na bana monde ntso ba otala biso. Est-ce que c'est vrai les loka bossé azo que les tournées européennes na ba musicien na mais ce que elo monga na comprendre raté na biso peuple congolais voilà marambo tali neti ba voyage à poto est-ce que ezaka destiné na ba musicien moko boy na lingi na eba siko soki ezaka noka bossé moto à lobby que note date tel mois tel période moko boy na ozala na mikili na ba musicien nga bino siko ba chroniquer boya bokoma ko chaba est-ce que pourquoi on dit maté beaucoup de non biso to ndima na part na biso to ndima mais to lingi to yeba soki eza vraiment ya bon parce que to ngo lelo ya kompia to zo kama ya kompia mazo betela au moins c'était trop quoi mais après ce programme là wala yo yalo wa yo no sala be mission bo pesa be ba programme nga to ninga ce qu'on appelle ce programme que non na mois tel période tel dans en Europe na groupe nanga voilà et suki on a to suki wana to le bela mo mingi te po talakaka. Donc ndeko pe japonais que tu peux à faire partir na makambo oyo etali batute non yo ça la mission na ngondere batindio bazara ba question na yo zela nano bazara ba question na yo ndrezo uta quelque part parce que yo tunis ko programme en voyage to pesio parce que japonais ça Pour baso est-ce que pour le Japon pour déjà voyage au déjà est-ce que na voyage casse si vous comme est-ce que japonais on dirait ba question juste quelque part bon banona tout cela est nécessaire voilà lycée que c'est vrai que lycée que dans combien de temps tu aux lycée que c'est bimit non c'est bon plutôt nagi est-ce que vous aurez assuré bicho que moi changement marambelé aux à la côté promo et puis côté lito il vraiment ndenge yo mais ça na kopesa biso wana inchallah naza artiste na côté studio na pesi les maires o yanga naza la nango naza nango na public de juger ba boulot na ngai nga pena ta on ala que non yo côté studio so ba te ba ressentir nini donc nga tant que artiste na sali boulot na nga na servir na public n'aime te juger nga na osala de momia osala promo de façon et loko ya accroché la différence ni entre ma musique no et les kaki na album incarnation différence des ali kokolati bozo mona ba thème liboso ndenge zalaka na ba thème ya lelo bon mona ra que non te artiste améliorer mon travail na ye différence c'est zara que non to osala be fort wana ya ko sala changement ya ba thème et mais changez-moi d'imi baptême pe échangez-moi d'imi aux ombrans donc soko yoki Vatissa Monteur si le style a raté siko zwa siko monte que na immortaliser rumba
rumba dansante na bandi liseke na slow motema na ngai sani balela ye yango ezangi moto asokolango na mai ya bolingo na ye nzembo ke plane mamoko na refrain du coup ekomi dansante bebe soki abotami ayebaka neloko te mama melisake libele soki aleli ozopana bachangement wana ya barumba seben ezalaka kala nazongisi yango sikoyo boni nazongisi yango du nouveau sikoyo na ye nango ndango wana nazongisi yango voilà Yagompia zongisi yango c'est vrai que bota la biso partout dans le monde il y a Aline Mwimba Dr Jackson Lubanga en tout cas boza vraiment ébélé Yagompia quelques programmes il y a mouvement sur les alliés on a préféré autant la face à caméra parce que toujours vraiment à l'improvise parce que vous avez une répétition un boulot et puis on est mis au quatre répétitions pour la biso en tout cas un bon message na public au Baotala surtout balinga rayo alors monde entier restez branchés na chaîne YouTube et artiste Nabino Kabose Boulembi officiel vous s'abonner massivement son ya liseke est disponible partout dans la plateforme de soit téléchargement donc comme un programme, c'est au PCPC déjà, au Tagi Zambie, au Zongagi Kin, Nauti Paris, Nazalagi na showcase na Francfort, na Mboga ba Brino Ndongala, Yende Mutabet Sakingai na Francfort, et Sigo Lelo na Zongi Kin, nous avons préparé concert du siècle au Torbet en Europe. Et puis nous avons sorti Nabiso, l'album Nabiso. Concert du siècle. Ouais, concert du siècle. C'est parce que c'est pour la toute première fois. Kabosé, en Europe, n'a pas pour les naïs. Il y a un concert du siècle. Un jour, tout le monde a Kabosé dans le stade de Martyr, tout dans le stade du Ghana. Tu vas bêter na 4 makolote, na 4 mabokote. Ou ba bêter. Ba na 2 maboko, 2 makoloko langa. Et la vision nanga na côte sa tête wana. Jour en gozala. Puis jour en ezali. Inch'Allah. Ouais. Mais quand vous voulez me réclamer un concert privé, un concert VIP, pas privé mais un concert VIP. Est-ce que tout le monde a été quand vous voulez un concert moi Pullman mon boye, moi Rotana mon boye, moi village Temba parce que vous appelez le public au balinga. Wana tanto obeta ngo soba bengi so kutem so yate. Oh, na yate pour nini? Na yate na rien. Ba place wana na beta ngo. Mais tout le monde a dit nouveau les sous-soutés. Ils ont l'obligation, ils ont un programme. Ce programme est pesami, tu es dans le cadre de ton bête. Ils ont un raté qui va passer en temps. Ils ont un raté qui va passer en temps. Voilà, moi je vous invite à vous abonner à la page officielle. Voilà, et puis la chaîne YouTube. Ouais. Chaîne YouTube Kabose TV. Kabose TV. Kabose Boulembi. Kabose Boulembi. Voilà. Parce que vous avez une chaîne, vous avez un il faut éclaircir le bateau. Kabose Boulembi TV. Kabose Boulembi TV. Et quelques dédicaces dans le bateau Barotala parce que toujours quand même dans moi état tout ce qui est au Pema. En tout cas, on a fait Simbote pas ya Junior Liseke Kwata Maja Master Nangai. Merci na soutien, merci na Tozo Sala. Merci na Nancy Manzongani. Merci na Kouvostar. Merci na Kaou, Bintou. Merci na Igla Kote, mon ami personnel. Moutounanga Tongo. Même père, même mère. Merci na Dekos Mukoko. Merci na Michael Ovalova, Roi d'Esprit. Merci na Pichumbo Motour de contrôle. Merci na Christian Babouangou na Issa. Merci na Chikumbala de Californie. Et merci à Bruno Lubic à l'argent propre. Bon propre. Et Bruno Lubic. Voilà. Merci à Fidèle Mouyaya. André Mouyaya. Salutations et belé. Merci à tout le monde. Merci à Doravine, Tabita mon voto. Toujours dans State. Kalaming était tombé à moi. Tout le monde est à côté à Los Angeles. Pour le programme Ezali. Voilà quoi. Ça vous a rapport à mission sur Mimi Bona. Sur Mimi Bona pour tout Batikala. Batikala. On a tout niveau aux rapport à musiciens au ceux les lots au Mimi Bona pas Mimi Bona plutôt en Europe. On a pena dans la rapport. Dans la rapport parce que biso
to voyage pe to kima wa mikiliti to zonga lelo to koma o to ça c'est parce que to respectaka bato ba mema biso na bapoto voilà kolinga teke moto amemi na mikili azwa regret azwa passe moto alela pona yo vino za bien te na encourage ngote mena ebiki oyanga to kende to zonga voilà mais moi conseil quand même na ba o ba kenda ba o kima bandeko non notamment to mona ki héritier ya kenda ki moi bandeko pe batikala ki to mona ki pe le roi de la forêt papa na pas même ki bandeko pe mususu ba kenda ki et puis bandeko pe mususu bazo même bazo tikala so ba tikala pona ba cause réelle na ba cause mon juste on a problème te ba cause des alara nango em so tanto muta sengi leader na leader pa ebisa tikala on a problème te mais so les a pona kwa nuire groupe wana nde mabe retour les alaka wana mabe pour se tolinga te po yo siko ovandaki na oti basalo passeport bazulo visa basalo démarche ba meme na poto kimi au détruire groupe mabe wana faux OK ouais. Voilà wana faux c'était la dernière question na biso na kabose bulengu ya kotumba mais l'ambio me pas confier matanga nezo bi maman après son âme na grand frère na ngambio vient na ngape na to ka to zala wana na jour à sortir accord pour Zalawan. En tout cas, un grand merci pour accepter notre invitation. Merci à toute l'équipe de Congo Mokili. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous aime tous. Moi, je vais dédicacer à Vitan, Arnaud Douazaki, bon, en assistance, les réalisateurs de cette émission. Il y a Bruno Loubi Kambon, il y a propre l'honorable Gaëtan Koudia, boss Ilunga Kalala, et Olivier Doumou depuis Brazzaville, l'honorable Gaëtan Koudia. En tout cas, vous êtes délai. Je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.